Je comprends. Alors, non, qui question na clécibo. Tous ça artiste. Quand tu veux expertise ya muninga au côtoyer normalement. Ngai nazali artiste formé par Lisala Ngomba. Nazo travailler ensemble na dasi va na groupe c'est un groupe ya Lisala Ngomba. Donc il y a c'est un groupe à Lisala Ngomba où ils ont converti vent nouveau. Alors moi si moko boye comme on a joli kalunga. Alobi na ngabi Abakouk. Naza na besoin expertise na yo, na mayele na yo, na musala na yo, na musala na ngai ya kosunga ngai. Siko yaka ko elenga. Est-ce mutu oyo basa aza mutu akoki koboya okende osunga ndeko na epe mutu. Yango moni lelo mutu nyonso akomi azala na chaîne. Je comprends. Mutu nyonso omona ka bo EDR TV. Ofungola TV otabo libende ko pema TV. Maman. Olobani. Osani siko po omona ka ke non ezali bongo po mutu ali ko respecter contraté. Tina longa 500 ngakuna salanga ya kamale mukishina na 600 et simbaki Olivier Streli butu tina yanga $1000 na sanga film sima pona yoso tina ngaka 800 et simba okomi awa na mbongo batindeli wana poka yoza na mbona maboko okomo constituer ba artiste kwa mtawa tonga ndako okomo benga ba artiste yaka video yaka mukwata yaka aida yaka Abakouk yaka kingani yaka monika kati batu nyoso abanda film ka liboso monika kati oza film liboso boye denga kaka bochanga pour l'autre fois le bag no biso ndeto zawe ba artiste bakar na biso nyoso comme ebengam le roi ba groupe et ça ka yotindika c'est ba partout et singela ki bolimbisi moi idée kozwana nko répertorier ba artiste nyoso baza combien pour na koyeba nini oyo singeli ko sala na ba radio toyoka ke ba artiste nyoso. Arrivé sur place au moins 50 noms seulement. Mon que non et comme tam sous maloba maman et bimi mabe to. Ba artiste balobi mabe to maman dem ta sali mabe maman pesi biso opportunité wana to apesi biso grâce wana pona musalo to sara to aka non payé to représentera to sara to bimsaka image ya mboka na biso partout na ndinga malamu. Correcteur News TV, Awande correction, il y a ba news tout. Donc Awande on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement sur la Correcteur News avec Yemoko Rachou. Bonjour mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout à travers Correcteur News TV, wana na moni bongo boss nangai Rachou la caramel, boza bongo émission na bino espace des artistes wana moto na bino memela bino basango ya artiste comédien, artiste nyonso en général et za bongo bijou sikola douce. Autrement dit petite sœur ya Jésus-Christ. Lelo na memeli bino Abakouk. Abakouk boyo kango tanga maka na Bible main eza ba komo moko rare. Réellement zap na fidèle po banda musala na ye atingama na musala na kenda kaso esika mususute. Lelo to sepeli to loba na Bakouk to solola sur vie na ye artistique to solola na ba information na bango apesa biso ma solo ya artiste ndenge nini ba évoluaka na évoluaka na vie na artistique. Bonjour Abakouk. Ouais, bonjour la douce. Le petit frère de Jésus-Christ, la petite sœur plutôt de Jésus-Christ. Abakouk ne s'appelle comment on lit sous l'élo. Bonne santé. Non, santé ça normal, santé ça bien, nangolo anzambe tozali. Tous les qui si moi ba moment moko ya passe makasi o ezalaki ke ba moment ya ba moment on ezalaki ya confinement. Moment confinement elekelaki onde nini? Donc, to consommer en bisoni en moment confinement, tout le monde était confiné et t'as même que ba confiné celle commune à Gombe, mais oui commune à Gombe ezali institution nyonso ya biso à Kinshasa notamment à Congo ezala plus na Gombe. Ils ont en contrepartie ba confiné à Kinshasa mobimba.
Donc to consommer kiango très bien, to zaki na biso, to fandi, to respecter mibeko mboka parce que tango za congolais il faut respecter mibeko ba kondi po mboka na biso zo senga il faut biso moto za na respect. Et on te respecte comme tout le monde. Siko ba déconfiné biso na Kinshasa to na Congo. Est-ce que bozongeli ba activité harmonie wana ezandenge nini? On a déconfiné la commune de la Gombe. On a levé l'état d'urgence, si on peut dire. Tant même que ma campus est d'ici les 15 heures, nous sommes ouverts. Et petit à petit, on a déjà misala. Mais jusque là, on a vraiment dans mon contrôle. Et si li, on a tout ça, mon condi. Donc mon condi, so a évacué librement dans ma campagne. Mais tu es bien mais la main nini, tu respecter les gestes barrières. Parce que babiye to vivre no kwande to mesa biso vivre na malaria na biso to mesa vivre na bangungi na biso to mesa biso vivre na batifoïde na biso siko pe to chape corona classe moko na batifoïde na malaria donc ndeka to banga ko mela mo mama ya salité ndé to boya bisimba simba donc to latimo cache-nez moi distance ndé ezali tout le temps ko laver ba main donc to tambo na ngo bongo donc to zelaka mo konzalo ba esili to démarrer ba activité nyos. Merci beaucoup. Wana na moni bongo Matete Bomoko, président Guilhem Biavanga, impresario. Na moni bongo José Kola, l'inspecteur. Matete Bomoko wana ya bino eza binjo siku na zawana mwana na bino ndeko na bino leki na bino nyonso ya bino na Matete kwa. Tozongi bongo na invité na biso Abakouk. Ngana yebio Abakouk. Est-ce que kombo na eza Abakouk ou soit eza kombo ya sen expliquer biso na Abakouk wana eza nini pe uti wa Abakouk ezali tout le monde bakolo basiko bayebi ke non eza nango na kati ya Bible oui eza prophète mo na Bible mais soki mutu moko siko akomona ta kombo Abakouk kotambola nango boye et ba géniteur nango baza mibale ezali Ada na Bokungu wana ta onaza na groupe ya Lisala Ngomba oza Malongi Show. Et tellement nazalaki pionnier nako pas pionnier mais nazalaki il y a tout le temps avant tout le monde. Yo oza penda Abakouk il mène bagé. Posaka toujours na poste na bon ça va quitter tout. Et bando bimaka neti bagé. Yo mendo za Abakouk comme suspect nazalaki penda na kombote na groupe. Et comme il y a non improvisation des arts, Abakouk kota. Oh. Il s'est rendu compte que ça a été Abakouk n'est comme on a bien habité. Ganson y sika oyo ya kaka mutali boso. Azapena Abakouk kaka fidèle na poste na ye. Azapena Abakouk. Il s'est rendu compte oh comment on peut ça bien là tu es peu hein. Bobé na yega Abakouk déplace. Comme on comme Abakouk lelo tout le monde ba aigle chupé petit babé la Abakouk ba mériter longa babé la Abakouk ba toli lubo. Bien sûr comme on a tozobe la biso sur Abakouk lelo biso toyebi Abakouk mais vrai combo na otongi toyeba. Ah vrai combo nanga ezali Eli Nzika Ngabwa. Merci beaucoup Eli Nzika Ngabwa. Eli Nzika obandi parcours na yo artistique wapi ti lelo toyeba yo Eli Nzika oyo na kombo Abakouk. Parcours na ngai na bandi yango il y a longtemps mais gloire à Dieu na groupe moko. Na tamboli ndenge ba msusu bande comme msusu batambola te omone parcours ezamwa muki anya zora mutawo sauter terrasse akatsa ngambo msusu te ngaza ina katsa bateau moko ti lelo nde naza. Na bandi théâtre en 1998 na groupe Malongi Show de Lisala Ngomba. Tutamboli na yebe na groupe ti après 11 ans juste na 2011 comme ça non 9 à 2009 nde Lisala Ngomba aye kotika biso aye okufa Lisala Ngomba kufi biso totika na groupe choc wana ezwaki biso notamment tout ça comme moins une année ou 2 ans comme ça to répétaté to kutana kuteni te to zo initiative bité to ko bomeloko ti muto a format ki biso asaki nini to ko sangana su biso nyonso nde to zalaka biso nyonso to sangana to bité foto kumbele loko po muto yo a format ipe biso to za ba artiste lelo
tu kosangana tu osala élection et tombé que non mutayo bima présidente Zaki da Silva, la celle qui fut moi si à Lisala Ngomba. Bon to kumbaniti lelo ndenge groupe ezali eza dirigé par da Silva Mbingulu Fifi Mbingu da Silva. On a salué à passant na pesi mbote mingi na kati ya stratégie ya nini nde te colorant ngo kombo mususu pas ko colorer biso to colorer te mais aki coloration ya kombo mo boye Lisala Ngomba itisaka période moko ba film banda ba artiste ba comment tinda film na poto. Je pense si je me bise ezaki ba 95 non ba 2005 ba 2003 2005 ntango penda poto ifungoli porte ko ba CD ko ba nia ba artiste tozaki premier groupe souvent ezaki banzonzingi mais biso tozaki premier groupe o Lisala baki na koze ko jouer na barter na ngai ya groupe na kokotsa moko te ya libanda to salaki pièce moko comme on ezaki ntsiku et kendaki poto bato basepela nango minga alors ntango akoti eloko abonga baki na akoti mpepe moko ya sika na poto nde ayaki kotia branche wana ya groupe o ya sika wana ezokende poto azino malongi show atie comme mopandi azusko branche un peu na kolamusama batatiaki yango vent nouveau otia do mpepe moko asika quoi oui na poto ezalaki te kala ezalaki baotia banzonzingi baosangisa batete nde toyebi na kisasa nde ezalaka mais Lisala ozaki kosala yango na baartiste na ye moko maison de baartiste na ye ya groupe vent nouveau. Lisala Ngomba akufi ya bakuku botikali na da Silva on dirait groupe na bino ilalaki parce que tozomona ba groupe les karana ba chaîne à télévision na Kinshasa mais groupe na bino ezaki vraiment reconnu te bozo kunda ba artiste pour na biso to mona lokwa bo kunda ba artiste na yomo comme on ezali ko beta maté parmi ba artiste na monde art na Kinshasa. Oh non la douce tout le makamsu sunde ezali tout le makamsu tu vas koleka groupe ezalaki na lobi bien que non après mort ya Lisala choc wana tangi zwaki biso to fanda ki à peu près une année et demie comme ça ou 3 ans na zap pardon ou 2 ans na zap na précision délai to fanda te mais n'estimé après tu as conscience ya le baté trop c'est trop papa ça kufina ye bon qu'est-ce qu'on peut faire to continuer comme ça na biso format biso quand même donc to continuer to le cas de ba chaîne belé pour ne pas citer les noms bato batala biso ba chaîne ba pièce ni to abutisaki na kati ya Kinshasa ya non problème te mais surtout to seleta micro baladeur ata actrice na bino moro ba yebani te ka bino ba tête nde boyebani non ba artiste basé belé ba actrice basé belé ou abimi pa na biso basé belé par respect nga cité ba komba bato na télévision parce que monique mutu mususu oka comme na télévision azongo na sens mususu nga cité ba komba bato ba artiste baza ebelé o ba bimi na kati ya libumu ya vent nouveau ba kati ya libumu ya malongi show ba artiste baza belé ba comédie basé belé na kotangelo moko o ye na yebi question na tenga comme na de ingénieur po nga na eto beta tolo na TV to abana Lisala Ngomba Blaise Mabanza vrai zoba to beta kana tolo penaki non to za bana Lisala bana Lisala to boité na formation mais sikoyo Blaise Mabanza po abundi abimi moko na genre na ye na forme ne o abimeli Mabanza wana mais o penaki basa ko leka na groupe Lisala en tout cas Mabanza so abunzaki talinga mona na te quoi azui notion obundela wapi. C'est la base. Balobi base ndemte salaka mutu. Même yo mo peso ko bundaki te abaku ko linga bunga poto omona mikolo na ba pièce mama kalunga to so comprendre te s'occuper aussi au koti na groupe mama kalunga to ndengeni na nzonzinga mama kalunga yo na ba pièce te va mama kalunga yo olingi so mi bimisa na sima mama kalunga to ndeni. Donc polémique eza mingi tala mon place to za un espace divin. Soli Rigen Mbengila papa wana okimi non te Rigen Mbengila azoli banga na epo espace oyo eza espace moko voilà mais tiango na mupandi to kende na droit bon pour expliquer papa na mama ya Rigen Mbengila onga mona bengaka Mobutu papa na mama na ye babotaki ye tanga bimi abundi roi mutu nyonso lelo afandi zo na espace abwe Blaise Mabanza bimi na libumu Lisala Ngomba abundi ndenga abundi lelo aza vrai zoba
Abakouk abimi na kati ya libumu ya lisala ngomba abundi lelo aza Abakouk oyo aza Abakouk lelo. Vous comprenez? Donc cela veut dire na mona nyonso oyo abimi na libota on a ifasa nini abunda peti c'est pas bimisi yo bunda oyebi musala ba l'action musala bunda pour que non lobi pe batanga comme on obeta beto la tata na ye. Abakouk to lobena likambango po ekomi lokola lisano. Tomoni makambo eleki trop ba comédien bino nyonso bo mibwaki na YouTube. Bino nyonso bo fongoli ba chaîne na YouTube. Sikoyo bolingi subo bo ma marché ya YouTube. Ndenge boboma marché ya ba CD po tomonaki ba artiste bino mo bokomaki ko sa bo tourner ba film na bo bimisi ba CD bo koti na wenze boteki siko bo koti su na YouTube papa bolingi boboma su marché ngotondeni bato bata la biso na minute e mérite longa bata la biso Olivier Streli Buto bata la biso Dodi Luboya bata la biso pardon mabanga sima opposenga question mo donc na expliquer pour bato bata la biso Dodi Luboya na kosi ko talanga na kosité obina ngai awa keno na mama Kalunga parce que so ba yoki te na répondre te baba non abakuka kimi question wana nga kima question te voilà so do tuna nga men na boma mobutu na yebiso tuna nga question nyonso eza possible okuya tuna nga nga una changer na question pona monika net umbi pona loba na créer na nga makama milaite na kimi na nga kaka na jonction poto les na biso Fanny Fali Mundele te yem ta ota la biso sikwaza na Irlande to les été. Je comprends. Alors, non, abakuka kimi question anana ina klesibo. Tous les artistes. Quand tu veux expertise ya muninga au côtoyer normalement. Ngai nazali artiste formé par Lisala Ngomba. Nazo travailler ensemble na dasi na groupe c'est un groupe ya Lisala Ngomba. Donc il y a c'est un groupe à Lisala Ngomba où ils ont converti 20 nouveaux. Alors moi si moko boye comme on a joli Kalunga alobi na ngabi Abakouk naza na besoin expertise na yo na mayele na yo na musala na yo na musala na ngai ya kosunga ngai siko yaka ko idenga est-ce que mutu oyo basa aza mutu akoki koboya okendo sunga ndeko na epe mutu ceux qui doivent travailler na Kalunga na travailler na musala oya ngai ya art naza artiste azana besoin expertise na ngai donc nazo porter un plus na les capables soko nazaki incapable a rober ngate elle avait senti que non Abakouk aza capable ya kozala na kati les capables pour que arandanga capable na musona na rande batu capable pardon toyebi Abakouk nde zawana Abakouk ba rumeur comme dia ko circuler que yo bwakisi da Silva yo bwakisi groupe oyo père na yo atikela yo po da Silva za lokwa père atika bino donc yo bwakisi yango okanga na okanga les capables yango toyeba te na bwakisi sika mote ngaza artiste na moment où baza besoin na ngezali na osala tuzarango na journée moko za tamsu na 3 tournages je pas Kalunga c'était maman ba tableau na ngai ezala mwa moki avant 5 poster na ko imposer te za scénario na ko imposer te tamsu na programme na 13h na yiki tamsu tournage 8h ou 9h a permettre nga tamsu su chigo movega pa benga nga tam susu batum susu pe benga tam su bijou la douce yo mo pe papa tozonga na question na biso ya YouTube bino nyonso bosopane komika Elindika TV bongi subo bebisa marchango to ndenge nini bosutukeli yango to lobela ngona shumba yo tsilo TV ba comme ça on su Elindika Abakouk na sali chaîne na fait ya YouTube ti Abakouk so sali chaîne na YouTube lelo mba moko lobby na komi monétiser parce que naza déranger pe belé na poto bo déranger nga trop mon vieux propre mérite longa na kosala Fanny Fali Mundele na kosala bosala ba chaîne bongo bozo sopa boko yo sala te ke chaîne na muninga sali yango biso surtout s'appuyer na chaîne wana biso surtout kende ko pesa force na chaîne na muninga mais tant bosala force bongo moi incroyable ma rappel ko ta na poche poche ko to zonga na question na yo. Vous savez, nakoloba vérité na monde na biso arandezati. Na lobango souvent pe na continuer nakoloba ngo ke non. Tozan na ba producteur T. Yango moni zoti nda mutu nyonso akoma autoproducteur. Toi ma producteur T. Et za ba misala o biso toko sala ngo T. J'avais dit ça autrefois dans émission mo boy. Théâtre o biso to sala ka lelo tokoma ko sala tout. Comment
caméraman lokola ndeko na nga nde azo filmer biso wana Maweja tomo koma ba réalisateur tomo koma des fois pe monteur tomo koma persumen tomo koma donc script okomi yo moko lisusu kaka tout pourquoi parce que bato sunga biso bato ya ko financer musana biso azati yango lelo moni vaga bato nyonso akomi omoye moko a gérer loko na ye parce que so apesi confiance c'est pas ya parti fondé par exemple na pesi confiance c'est pas parti fondé na yebi que parti fondé na lisolo na aosimba o kamale mukishi aosimba mais oyo ozonga na sima bota la boy aranda ndenge esengela kiti yango moni lelo mutu nyonso akomi azala la chaîne. Je comprends. Mutu nyonso mona ka bo Eder TV. O fungola TV ota boyo libende ko pema TV. Mama. O lobani. O sani sikopo o mona ka ke non ezali bongo po mutu ali ko respecter contraté. Ba producteur bazate. Yango zo mona zo sala mabongo. Non, tolobite que bozo ba producteur bazate. Oui, toyebi bien ba producteur bazate. Mais sikoyo ba comédien peu bino bozo bebisa ba contrat. Oko signé contrat na chaîne moko boy. Salela kanga boy. O moni que non ba pesi yo première fois exemple. Babi boyo kani $500 par mois. Ba comme ko pesa o $500 wana yo monika apesi nga $500 2 mois c'est que na YouTube ano bimse belé tika nga pena bimisa na sala pe chaîne nga pona kende ko chamtu yango wana te eza bongo te bato ba coloré biso ba artiste mabe bato ba mona biso ko ba artiste toza ba en voulant trop gagner non contrat biso ba artiste respecta ngo notamment parti mususu ande banga respecter te siku na ko expliquer lo moko omoni eloko tant msusu ebebisa ba contrat na biso ngano to na contrat na sala film na komi film na ngai tata bon film o esengeli photo katanta ba mo boy mutu photo sabo ngana ina présenter yo film na ngai yo komi corriger ngai film na ngai te na place antaba surtout chine biso pe soso ezala bien na place ani o monte en plein ekiti wa to kena domaine na film pour le battre que to abizana na ba contrat non to abizana ba contrat so ngano na okano bisa elanga film moko na qualité ya boy na biso film il faut pesa ngai $5,000 yeba ke lobi obe ngai souté pour bien trop gens oluki mutu musa ko biso elanga film ya tina nga 500 nga kuna sala nga ya kamale mukishi na 600 et simbaki Oliver Streli butu tina nga $1,000 na sanga film simba pona yoso tinengaka 800 et simba okomi awa na mbongo batindeli yo wana poka yoza na mbono maboko okomo constituer ba artiste kwa mutawa tonga ndako okomo benga ba artiste yaka video yaka mukwata yaka aida yaka abakuki yaka okingani yaka monika kati batu nyoso banda film ka liboso monika kati oza film liboso boyedenga kaka bochanga poa pour l'autre fois le bague no biso nde tozawe ba artiste bakar na biso nyonso comme ebengam le roi ba groupe ezaka ya otindika obengaka oyo ya ochanga poa oyo ya ochanga poa ya otindika ngai ya otindika ngai tilelo to abizana ba contrat to respecter ba contrat mais par msu ya ke pas mutu azana pour ça contrat lokola okaka kuna asola na kingani autant ya kanti pe koto pe ozale autant omoni yango balobaka ba comédien bayokana te parce que yo moko uti oloba awa yo yokani na mutu exemple $500 mutu ayebo ete pesanga $200 nga na osala na ngango omoni te ke ayebi ke na bandaki contrat na bakuku exemple kingandi aye alobi na nga pesanga $200 omoni te ke nyonso wana eko osala mabongo te so ba guerre froide ezali. C'est comme si les comédiens, mais en réalité, vous avez une guerre froide. C'est guerre froide. Et là, on a le ben de bon ezali kozanga koyeba. Parce que tant que vous avez un film, par exemple, un montant, il a bien compris non ça, ni non ça. Guerre au eza na kati ya artiste eza mutu muso zo sala art oza komi reconnaître teke art na ngai qualité na ngoto quantité na ngeza ndenge nini
yo zaka na poso mona mbongo lokwa no mona 200 300 dollars te ozaka na poso mona mbongo na baboko bo la oui code 10 chiffres et bo tang les autres artistes na comment ça 10 chiffres aujourd'hui 10 chiffres aussi combien au bien ba artiste comme si on tali yoto ngai na lingaka valeur artistique ezala valeur artiste ezala ton na bengi ki ngani yaka to ça les loko boye au ça au sol na tango na opesa ye contrat na opesa ye caché na été mais aye bakena gende pas bakuka je comprends ngana nga ko respecter collègue nanga artiste nga ko sala o basala ka ngai pa batu mususu te abakuka na tozomona mingi na kati na bino ba artiste tozomona que comment na bozana ba groupe mona koto nous les dynamiques de lemba na sa polémique te maintenant loba nous les dynamiques de lemba mona nzonzinga lemba mona abakuka pa mama kalunga pa geso abakuka pa donc boso tourner nan na mona te abakuka kepa epa nada donc mona pena moamba ba kiti koto bazan bango na bango mona côté kuna babenga ngoni lukunga côté na bango kuna donc boza vraiment divisé bokata pena ndelo na katikati tokata ndelo te toza divisé te ba dynamique au lobby dynamique de lembe na oka plateforme comprendre et na plateforme mais au cause on a raison na vague wana parce que nyo soto défendre ngote au cause on a raison na vague wana nga pe na telemela yango on comprendre les autres comment comme scénario quand na batoza na bango proche mais proprement dit scénario et bi qui tant comme tu as commis scénario face à la casting il faut mutu nyonso répondre na non mais il y a vision il y a réalisateur un réalisateur c'est un demi-métier yende mutu ayebi film mo bande ayebi que non na tableau oyo na zana mutu mo lokola na bi par exemple tu na divine art bon il faut na tia gérant ni na otiate gérant ça bien te gérant caps capita te ya ozala wana po ye penda côté compte normal mais lokola sikoyo na mutu mo boye pe ça mathématique à 2 jours a repos compter 1 plus 3 obité na tia na place à caps je comprends mais nzoka caps azaki mutu esengela ka zala wana mais yo loko bamba mutu ne ko bambo mona e ko pesa ndenge esengela ite ba scénario to mbiso to komango na ba groupe na biso to komango ka na osatira bato to za bango pembeni so moni mutu mo to talika kinga nyo chela nga comédie na kati yaka kwa chelo ka comédie tandis que scénario na biso photo komango nde scénario esengi kota la profil ya mutu na mutu selon rôle oyo komeli scénario mais biso le to komaka scénario na profil oyo komeleli mais ozoko mino kota la ngoto komiga yo pe mais yo lo maki kongoti il peut ko jouer du soudiata mais kanan omoni ozo forcer mutu ko forcer so to ebi gain soudiata zala na e mais loko na zala na lukunga kuna soki na nini kuna mo benga ye ezati tandis que scénario no esengaki mutu mo boye azala na jouer loko le sobe yo bité mauvais gars yo po jouer te sobe yaka boye zo comprendre bozo bamba mutu akobamba na place esengeliti en réalité il faut scénario na biso to komango selon profil ya mutu selon profil non mutu a joué tout le monde dit donc mutu za ba rigueur oyo boza abakuk mutu a joué mutu za ba mawa mingi eza siku la douce ya la trop la douce ko jouer mutu ko filmer ngo mutu za image bien même cameraman na biso ko filmer ozomona tango osa la planning wana selon profil ya mutu na mutu film na yo ezala selon yo réalisateur ozana na mutu parce que c'est un demi-dieu et lo ke boma biso sko yango donc kwa toza ko kangama koto basali dynamique to kanisa NTPC nini ozanga ba plateforme biso so kana biso ka succès et sigamoko rien ka ba plateforme pour de temps musu ka na ba ba cellule pour après mais et lo qu'on a vraiment il faut to bomango sur ozana posa artiste wazaka na lukunga bengai wazaka na mwamba bengai wazaka na changu obengiye zo comprendre opazaka na funa obengiye biso to ba district wana kata Kinshasa
Merci Elindika. Wana tozomona Bartiste Bogzaki koganga mama ni mama. Mama ni mama. Mama pesa biso boye. Mama kabela biso boye. Bartiste bongo kotsa polémique entre maman Denise na maman Abiso maman Olive. Toyoki ba pesi bino assurance maladie. Wana ba pesi bino okomi mikolo kama peka. Biso ba pesi biso assurance maladie mutako kabelo mbongo lié. Mutako peso biloko lié mais maladie yango wana nde eza clé yo lobi nini pona mwana. Premièrement na saluer ba maman nyonso mibale. Maman Denise Nyakeu Tshisekedi na pesi mbote. Maman Olive Lembe na pesi mbote. Nyonso wana ezali kosunga Bartiste. Maman Olive soka banda benga Bartiste pour alingaka art mingi. Maman Denise soka pensait plus na Bartiste, elle avait dit elle-même que non alingaka Bartiste mingi. Mais oyo lobi na ngai pona assurance santé na yokaki yango na yoki yango su epano ngambo na ata na carte na yebi te so na ko panzelo ba carte nyoso na zanango. Comment koza nango te poto ki ba pesi Bartiste comme isu likambo elongi to ya kotanga nga na yebi ka ke non ton na meke ko se renseigner na point ya mutu mo songolo paka no cité komba mutu te ayebi singa ke non liste kotaki notamment il y a moins de 50 personnes kaka. Donc précisément dit, il y a mon clan moko ya groupe Salongo na moi quelques artistes et sous proches au bango balobaka au bazali reno au bakombe kenda. Oui, on vous reconnaît en tant que grand, en tant que grand frère, en tant que papa, ba yaya, ba maman. Mais artiste au ata bandi lelo, aza artiste parce que yom to mi bengi mukolo, yom to bengi munene. Tu avais un jour de commencement. Ozaki na mukolo moko ya ebandeli. Donc ebandeli na tanga yango lokola ebandeli na mono abandi lelo. Ti akosuka wapi. To considérer ka artiste nyonso et non to discriminer bango to sous-estimer. Nga abakuk na sous-estima ka artiste moko te eza o abandika nga na sa l'émission aza artiste. Parce que étoile ezalaka étoile to bombe on a sa mesa to kangi on a kata bidon to tuko tshonso pendeni. Siko to lo baba promettre bino to balobi bino sima to balobi bino bokominante. Procédure et comme Rambia abenga ngondeni comme quoi moi niti micro moko boye micro mombo ya santé il faut pesaka bo contribuer à kande na yo ki na en informel je précise nga bakuk na précise maloba na ngai j'assume en informel j'ai dit que non et comme quoi micro moko boye ya santé il faut que cotizaka pour que ozwa son médico et comme bongo maintenant on a vérifié bien té mais na yo ki en informel j'ai dit sikoyo ya ko contribuer est-ce que au sepeli nango ou soto moni yango ba community bangi ba komisa ngo shida ou soit elinge koma elomo boye bimisa o eza kata mutema na maman Denise Nyakeu Tshisekedi précisément na ko adresser panayo idée na eza génial eza kitoko mais Bartiste baza 3000 te na Congo parce que ce autant Bartiste autant kaka ya Kinshasa ti on a pe surtout bandi suko discriminer to on a 26 provinces Bartiste ba partout et singela ki bolimbisi moi idée kozwana nko répertorier Bartiste nyonso baza combien pour na koyeba nini oyo singeli ko sala na ba radio to ka ke Bartiste nyonso arrivé sur place au moins 50 non seulement. Au moins que non, il comme itam sous maloba maman et bimi mabe. To. Bartiste balobi mabe. To. Maman dem ta sali mabe. Maman pesi biso opportunité wana to apesi biso grâce wana. Pour na musalo to sara to aka non payé. To représentera to sara to bimsaka image mboka na biso partout. Na ndinga malamu. Tout ça jamais pièce moko beto ça banda ya kofinga mboka na ebité artiste de ça la pièce ofinga mboka pa fa ina mboka ngo azate mais en bat musu ba tumba ba drapeau mboka libanda mboka ba pe mora bat bana lola mais biso awa tout ça
to promouvoir ka mboka na biso to lobaka dans les bons ya mboka na biso malamu kaka ya mboka na biso vous comprenez eza bato musu ba libanda ya mboka oyo balandaka biso nde balanda biso siko na chaîne na préciser pour nous rappeler nous que bo s'abonner massivement na chaîne pour ba news ezali na expliquer bino boy Corrector News TV. Corrector News TV. Corrector News TV. Bo s'abonner massivement. Naza ko yibsa la caramel. Voilà, Rachou la caramel. Nazo yibsa yo pe bat nyoso ba otala biso bo. Bozo ka tan na bino ya otala biso, bozo ka tan na bino ya kolanda biso. To ko laksa bino loko ya mabeti. Biso toza ba artiste to se payisa ka bino bisika no so fandaka. Boluka ka pe koyeda ka biso pe pour que to se retrouver quand nde toza boiti. Nde toza boye nde zo mema biso to mona makambo mususu so pe grave. Bino boyi ba assurance santé ska boza kezaka nango logoti. Tant bani bache la biso ngo awa, il faut bache la biso na ndé mora normal. Bezi bayi ba ke toza combien ba respecter nous les artistes. Toza belé. Nga konde na estimateur le ka 100,000. Pour les capés 100,000 artistes na Congo. Kasi elo onyo so senga pe na critère. Tata ngolo anzambe kute pona na critère papa. Oui. Bien sûr, critère ezali. Et il y a le mal maintenant ce que artistes sont ba mo bimoko ba champignon, ba mo bimoko mayebo. Oh lelo ba na église comme taibika Jean 3:16 na Jean 10:10, yo na sa l'église. C'est idem na artiste mususu. Oyebika position cynique na déplacement scénique na ndenge babata baloba na sen yo kuno bimi kuno saliko siko tozonga mondambo est-ce que kingakati po artiste pe bakenda kingakati artiste bakenda pa mama na biso mama ni mama asala biso tozala notre maman Olive ba mama bakendaka artiste bakendaka belé. Est-ce que zalaka likambu ya critère ezalaka likambu ya kopona likambu yo solo la rana oya kingandi ba combien na liste ou soit ba triaka ou soit vraiment na sélection nga zalati na ebité na sélection nga na kati ya bato basala la sélection te mais arrivé peu so kenda mo choke ya ko simba ma problème suza bloc lobate tozana média ceux qui maman pesinga et loko il sait pas qu'il y a banga maman pesinga loko boeti non tout le monde a visto tout le monde a sauté les TV tout le monde merci maman na osalela biso merci pour tout le monde tam sous neuf les dire les prêts au Jésus à Big Saki neuf bazonga ite ka moko zonga tam sous ba pesa te wana baza ba neuf menga tam sous no ba pona batu nyoso maman merci to komi ko chité na émission na biso abakuka yebisa biso nanu ba réalité nini oyo kutana nango ba mauvais souvenir na ba bon souvenir oyo garda na parcours artistique na yo na parcours artistique na ngai mauvais souvenir gouvernement aida biso te wana des mauvais souvenir gouvernement accompagné biso te na auto salaka wana des mauvais souvenir ya ba artiste nyonso na lobby yanga moti na lobela bango ana représenter ba artiste nyonso Congo ngana yambinde Elinzika Abakuka yo yambi Elinzika Abakuka bien sûr pona ngai Abakuka gouvernement a accompagné biso te na auto ça yango des aka mauvais souvenir na ngai boso yami balé ba conditions de travail au biso moko to ça il na makasi na biso on ezaka vraiment mokie et on des aka ba mauvais souvenir na ngai. Merci beaucoup wana tozalaki bon souvenir ce qu'on a lobité pour le bara mingi yango nazo kata yo na bi ba bon souvenir na lobité lobaka sa bakuku lobande mingi oyambaki abakuku auto préciser ngoti abakuku na yambi mo lobaka mingi siko yo benga pona lobate auto na loba na koma baba bon ça va ba souvenir à malamu na yebana kité comme abakuku lelo monde mo batanga abakuku au fanda bozo ba appel à partout papi mondela bengi na Irlande mabena onde yangwana moma ya mabanga ezali moma mabanga ezali ya bakuka mais so na bwaki libanga oswe na ngonga te wana maweja so alobi coupe omona maweja 5 minutes mawa please pour so ina bina bango te batu ba s'abonner bango wana siko to sala ni maweja batu ba s'abonner na chaîne oyo bango wana soka se retrouver na kati te a s'abonner na EPE te ba bat nyoso ba obwaka papa na bandeko na ngai nazo tinda lien
bokozwa lien epai ya baku Correcteur News TV. Soko lingi libanga apesi yo numéro o s'abonner o mabini o s'abonner o s'abonner allez libanga ne bandoleka nango na Correcteur News TV. Bon, pour un respect à Batunyo Sobolanda Biso, on appelle ce merci. Et je pense, Bamsou va commis tout. Abako, na longoli nyos. Abakukaninka kobenda kakobe. Mama na ngai zande wana akomeli yango asaleli yango mukanda. Eza makambo. Eza invitation ya mukanda te. OK. Merci, napesi mon grand frère propre Mérite Longa. Napesi Junior Kambinga Mbote et napesi Rigen Bengila Malembete. Parti fondé. Les gérants Caps napesi Mbote. Parti fondé Matete Bomoko. Te yazani mo alemba Matete Bomoko pe napesi Mbote. Ngal fona sa derrière na Matete Bomoko. Natikana no makimila mofi et puis les étoiles d'ici Bino Sobana les étoiles d'ici bo s'abonner na chaîne. Napesi mon grand frère propre Olivier Streli Boutou na kati ya Paris babengaka Océan Sap. Océan Sap. Olivier Streli Boutou. Correcteur News TV yango yo papa. Aigle Choupeti Peti yo Aigle Abela. Bengo Aigle Abela na yebi. Aigle Choupeti Peti. Fanny Ifal Mundele. Fanny Ifal Mundele, moi c'est Papi Mundele. Moi Nanjili ya Tongo. Famille Esao. Naninga otanga bino monte po boza famille o eleki ba famille nyonso ebele na poto. Taka bino botama 47 boza 40 na poto. Tika ngana yebi famille soeza. Ngana yebi famille elanga bango nyonso ba na poto. Ba nyonso na poto po babotama 4. Mais sikoyo nde famille Esao babotama ebele baza pe ebele. Soyi ba s'abonner bango nyonso chaîne ko monétiser. N'est-ce vérité. So ba s'abonner bango nyonso chaîne ko monétiser. Na pesi Mbote na Dodi Luboya, na pesi Mbote na Kamale Mukishi, wana grand frère Papepi, na famille Nzika Mobimba, Mamicho Nzika za na kata États-Unis wana nièce na nga propre, patient Mobindo, mobali na ye na pesi Mbote na bana nyonso balinga la te bana na comprendre ate. Ata français ba ebiti. Balinga anglais, nga koko na bino depuis quand zonga fu ici terme pesa nga kana na bossa na langue na bon. On peut comme ce qu'on a. Bon, la peste binoso merci et Ndebolanda Biso bo s'abonner massivement à la chaîne Oyo. Et ça Biso vient de l'Axaba News na Biso Nyoso. Papa, tant un moment on est allé au sel la Biso publicité émission dans nous ici là. Émission ici là papa nanga au salango. Merci beaucoup Nabino Nyoso bovanda ki wana pona kolanda émission Nabino retrouvailles des artistes. Les numéros Nabiso ya liboso. Prochainement ba émission ba numéro Nabiso ya sikape kozala. Lelo tozali bongo na espace divine. Espace divine eza cadre moko ya kitoko makasi bana poto bino bokitaka Kinshasa to uti ko vivre ba moment confinement to finana ki tozo bima bimate espace yango tango yekin yaka kovana na espace oyo ozwa kimia ozwa eza vraiment espace moko oza o se retrouver tango koti au moins raneti wana na poto netika kimia ezali eza musika te na terminus wana kaka na terminus opusani momuke la police yango na ngambu yo katika na ngambu bomoni espace divine ya boss na biso Rigen Bengila Mobutu Rigen Bengila Mobutu asaleli biso loko mora bien bobando mona na Correcteur News TV ya osala masolo kitoko na rachula caramel wana na pesi Mbote na ba batu nyonso bolanda ngai babone nyonso ya Correcteur News TV na batu nyonso boko s'abonner wana na bosani te matete bomoko na bosani te papa nanga mon papa Patrick Mboulou, ma maman chérie que j'aime beaucoup, Jolie Kalunga. Maman Jolie Kalunga, naza foué na ye, na bosanité di grand toto, ingénieur na biso ya Jolie Kalunga TV, wana na bosanité Hervé Kabongo, na bosanité na ko bosana été, grand frère nanga propre, Dieudonné Vanga, na Suisse, vient na ngai akanga Suisse. Venango alata
kitoko makasi mokonza forme na Suisse die donné vanga na bosante grande sœur nanga mama pasteur Julie Vanga apesi mbote belé na Hervé Kabongo sans oublier mon pote mon alemba tongo na sima na bino ka veni na bino na sima boye ndeki vite na sima boye ndeki vi quoi ye wana komona waleka wachiba maître talarara bormo esalami na kwawa wana salami yo donc waleka yo yebi oya collègue nanga pena masano po yebi kino à part apa ukaza muta art martiaux totangi yango te oui maître pena sentir no deuxième dan na karaté Shotokan wana kuso meki ba jete kingo do lo kolele ki lo bogelandi donc danger maître waleka na professeur na pesi maître Zulu Mbote na pesi maître Nick coach os maître Bibe la personne soit moto on va mettre na ngai on va passer na ba ngote na lemba ba kombo na otanga wana o saka na mettre ni ko moni pena Zulu abimeli o moni ba Calix ba bimi ba Eder ba bimi ba Fude ba bimba mettre belé faut s'abonner massivement na Bosanité Boxing Club de Lemba et mon vivant moi sport et salamara kolanda boete o meki o kwea merci beaucoup bye Correcteur News TV awande correction ya ba news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV. S'abonner massivement. Correcteur News avec Yemoko Krachou.